motema na ngai efuluki na posa na yo nazoluka elongi na yo kolo mimonisa zala nanga simba kondima nanga. Na bafani ya Kyodo eza pasi na mwana ya Kyodo fani ya Kyodo moko bwazala quelque part atala bwe amoni Kyodo olia mona na teni na ya scène amoni na kibuye na kibu Adamu ya pasi pona mwana ya Kyodo tanga akena classe baninga na yeba na classe ba bien tata na bino to mona kiena kibuye ebomi psychologie ya mwana eloko ane etika la mwana eza pasi pona ba artiste nyonso tu o bazo se laisser faire pona mbongo eza pasi pona bandeko nyonso tu bazo zwata na bango ya koloka biso kotikela biso mitakala na bango totalaka eza pasi pona biso ba tutozo kima mbango tozo sombela ba popcorn totala on dirait na ciné banzembu ya Amina banzembu ya Amina apparemment yape banzembu nzambe te pour ce totali ba banzembu nzambe eza banzembu Amina ya banzembu Amina bon na Bible na mwana na boma moto Amina telanga na se ba moto baboti ba pelisa Amina temporiser Amina petit na yo oyo nzambe vie petit na yo banzembu ya Amina banzembu ya Amina apparemment yape banzembu nzambe te pour ce geste micro allo Fachi Mokonzi quelque part et comme un blasphème et bon tata ya batata okolobani na terme wana Amina boma moto Amina tielanga na se motema na ngai efuluki na posa na yo nazoluka elongi na yo kolo mimonisa zala nanga simba kondima nanga. Mesdames, Messieurs, fidèles de Kilongo TV, bonjour et bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, on est là, nous allons parler de beaucoup de choses à la fois. Nous allons parler de l'actualité politique. Vous savez, le chef de l'État est en train de consulter les gens. Il y a toujours des consultations à la cité de l'OIA. Nemwanda Semi était là et puis tant d'autres politiciens. Aujourd'hui, on va parler de cette vidéo qui fait la une des vidéos sextap. Donc, la vidéo de Kyodo Massamba, artiste et comédien du groupe Sina, qui est pour réalisateur. On a eu beaucoup d'appels, les gens nous ont appelés pour nous interpeller, nous demander pourquoi cette vidéo. On va parler de ça, on va parler de beaucoup de choses, comme je vous avais dit, de réalité, la chanson chrétienne. Il y a une sœur qui a chanté la chanson Nzambien, et dans cette chanson, il essaie d'appeler Dieu de sa manière. Et est-ce que c'est une révolution? Est-ce que c'est son apport? On va essayer d'analyser avec notre ami qui est à nos côtés. Lui, c'est M. Kingsley Karis Kalambay. Bonjour mon frère. Bonjour mon sakoli Rabbi Mavinga Nzamba Basakoli. Nzamba Zosala. Yon invité na psia lelo to bitana li solo sextap mutakalisation ya Kyodo Massamba na YouTube n'évitez ce que vous au courant. Premièrement, avant de continuer, je tiens à dire un grand merci naba internautes nyo surtout ya Kilongo TV au bazolanda biso puisque musalango tozo salango de pona bango sans bango mawatro. Pona sextap yana ni lisusu. Ya Kyodo. Ya nazo kande moko ba oganga madebo. OK, na yebi balobi eza featuring ya frère Kyodo na sœur Deborah. Bazoyembanka Madebo, mais nous na landeli yango te to landeli yango vraiment bien. Pourquoi ba sextap et ça mabongo pourquoi ba publication ba vidéo ndengwana na ba YouTube est-ce que eza malam pona ba na Nzambe est-ce que eza bien pona biso même si eza mo Nzambe te est-ce que eza bien to zonga li solo yango mingi na benga ki poto lu beta li solo ya loyembo o Nzambien.
C'est vrai, quelque part, tu as une promotion, tu as découvrir un Zambien. Est-ce que tu as bon? Ouais, j'ai pris les temps en tant que analyste musical, j'ai pris les temps yo kanzembo wana di fond à comble ko kango e bandeliti suka ko landelango ko bandana titrage ya débit tina titrage ya suka nazui vraiment temps ya ko yo kango titre nango Nzambien. No mwana ya mbi mkolo nzemne na tuna Nzambien pona nini Nzambe ya bien to ndengeni nzembo wana batu baye bien kaka na kombo ya Amina Boma Moto. Même si ok na YouTube au monde kaka Amina Boma Moto bandeko basali sali ba copie nango et que beaucoup plus na kombo ya Amina Boma Moto et en oubliant titre nango eza Nzambien. Par rapport il y a le bélier la sœur personnellement dans le BT que sœur Moutazo la sœur Tamar femme Tamar femme Tamar kawana to ebité za Kalambai to kawana eza Kasongo to Kilongo to ebango d'après Malobé la sœur j'ai un petit peu analysé que Nzambien wana eza na deux sens soit Nzamba bien ils ont une faible probabilité et deuxième probabilité ils ont Zambien comme nationalité Zambien, Congolais, Brazzavillois donc le quoi nationalité Gambien bien Gambien Colombien nous surtout ils ont bien wana donc alinga qui apparemment comme ça na nationalité il y a bon Zambé il y a un comme ici Nzambien. Nationalité est appartenance na mboka moko songolo, c'est-à-dire nous appartenons à la RDC, on est congolais et elle appartient à Dieu, elle est Nzambien. Aza Nzambien ndenge bato musu baloba naza mu Yesu Yesu ko abone ki mu Yesu mais akekamba mon Nzambien sotali ope na sotali titrage nango Nzambien na batie S na fin et bandeli ya chant et bandi na ngomba ya mangengenge na banzambien. So analyser clip bien et bandeliachin bandi na mangengenge na banzambien nyonso to donc le titre est chanson est Nzambien mais toi bien on a beaucoup plus na kombo ya Amina Boma Moto. Neto na yo okosunga biso oyembela so ta ba morceau po bato ba comprendre na mama malamu to lobela loyembo nga ne bi oyemba te yo au moins oko faire oyembela so ta ba morceau to comprendre na ngonda mda et bandeli chant abandi ngope bazalaki pe na ngomba na attitude ya prière abandi nzamba lozizila na badara ya mangengenge ya lozizila na badara ya mangengenge après na kati ya yoyemba Amina Boma Moto Amina telanga na se ba moto baboti ba pelisa Amina telanga na se donc parti eza vraiment phare na nzembo wana yango wana continuer ce commis Amina temporisé Amina d'après mes analyses j'ai compris notre sœur Tamar femme Tamar azalaki na posa ya okomisa Nzambe alaki na posa ya osenga Nzambe loko idée na de le départ et ça bien ma sœur que Dieu vous bénisse idée na et ça bien départ idée na et ça bien tant on pas continuer idée n'est pas bien vers la continuité vers la chute ou la conclusion idée n'est pas continuer nango bien sauf que alobi nde mabe yango bible zo yosa biso alobi mabe wapi tout ce que malé alobi mabe ezali bible yebisi biso bozo zwate po bozo ye bandenge ya kosenga te batie yo zalaki musulman ou soit oza chrétien ok na kati ya mosquée osala test ya micro allo yesu nkolo ou soit yo za na chrétien ba memi yo na assemblée nationale osala test ya micro allo fachi mokonzi quelque part et comme aka blasphème to beta calcul na yo senga mbongo et pas mokolo atapa papa na ngai nakoya papa na posa osela ngelo boy papa na poso sombelanga chenette papa na za na poso selanga fête moko yela ete na ki yanke papa ndeza boye faut chela na se faut otanga moi zekete moko boye na salisa moi mimbio na ba master na ngai po etanga mantswalala perso non pesa te po oloba mabe vie temporisé
directement et ça signe il y a impolitesse aux hommes même envers papa. C'est-à-dire la sœur a manifesté une impolitesse. En quelque sorte. Oh, na Bible blasphème. Signe impolitesse. Asengi nzambe na kibuye eza bien. Ce qui benga ngo modernisation. Mais kibuye wana ememie na libande ememie na impolitesse. Soki na mukili okoka koyebisa tata na ote na ba terme wana. Et bon tata ya ba tata. Okolobani na terme wana amina boma moto amina tielanga na se. Amina temporisé. Zipa batru. Amina o petit na yo. Amina petit na yo. Natangi futa. Ah, natangi futa. O petit na yo. Donc neto yebsaka. Neto yebsaka. Koko na bino kaka ko. Oui, c'est vieux temporisé, vieux au petit na yo. Ezaki kuluna. Amina boma moto, amina telanga na se, ba moto ba boti ba pelisa, amina temporisé, amina petit na yo. Oui, vieux petit na yo. C'est pas propre. Frère Kalamba, tozonga place wana. Na linte to kimba mona shite to kena maleme batba soso la malam ne ke Glody Gonda Olanda biso Angel Kinkela Olanda biso fils Kinkela Ariane Ochescu et ça va bien tambo yo kanzimbo certainement je sais que en d'autres termes ya gani to sabe promotion ya nzimbo pa tumsu ba ke Lucas susu ba yo kango ya be mabete tout ça sous to zonga mo mke analyse tant on a tout na de la fois mzino baga musique ya kala na ya lelo sur le plan thématique il y a une différence. Joanti musique ya kalatan ba mama bazwemba ba coupe blo imba alléluia Hosanna alléluia alléluia Yesue baba bobeta misware baba marabo batikirinye chawana. Bon, problème ezali na musique na biso ba chanson légendaire et ozala lisusuté to et ozala na pasi po ezala mais nzambe aka nzambe moko wana azaka atilelo mais pourquoi ba chanson wana ezala susuté ouais ba chanson légendaire et ozala lisusuté to et ozala mukie mais ba légende nde baroko mebele. Par exemple frère Moïse Mbiye, pasteur Moïse Mbiye la réserve de l'Éternel au monde la musique naye ba mati makasi. Soki to leki abimsa album mususu misiko toka ina album eleki yango pe leki donc ba komi ko leka bango na ba album na bango personnellement j'ai compris et ça problème il y a inspiration divine to komo beta musique pona ko sepelisa église to komo beta musique pona mukile mona que toza na belle main toza na mayele ya musique main. On dirait un colon pe mingi asa na été. Na kata musique ango. Donc ba mission ba ki na profondeur te. Ba beta musique mo boye. Profondeur na maloba ezali. Mais profondeur ya ki bonzambe eza mingi te. Donc musique chrétienne est comme lokola musique mom to beta wazo luka kaka on dirait nini. Te tozo beta on ka ndeka ba beta ka shérif ni kanga liputa donc to beta ka to le. Fali poupa. Pour le plaisir à ba téléspectateurs, pour le plaisir à ba fans, pour le plaisir à ba nanzambete. Pasteur ACP là. Pour le lope ba komi beaucoup plus fan ya ba pasteur que ba fan à nzambe. Donc musique est comme nango kaka toleka. Prenons par exemple atanzembu nzembu moko yakala lokola ba. Motema nangai efuluki na posana yo nazoluke longi na yo kolo mimonisa zala nanga simba kondi mananga ya banzemba ba supplice mais oyokasko to beti wana eleki plusieurs années to emba ngo kara mora aneomba moto ye amina boma moto amina telanga na déséquilibre pas du Marie Misamu na genre nini Imayonzambo yo. Bon, ya Marie Misamu tala yo wana ezateke ya kotitoye nzambe ya kotanzambe musape. Yo wana eza nuance. Eza nuance o ekokota na chant, mais ezateke ayepa nzambe na impolitesse po benga yo.
yo wana eza nuance. Donc tozonga lisusu na makolo na Nzambe, que Dieu nous inspire na lolenge oyo esengeli. Il nous inspire toujours, mais le problème c'est quoi? C'est le manque d'encadrement. Les centres comme ki bango bazolanda susu enseignement te pemena batata molimo to peza kaka to baka musique comme na balaba. Manque ya encadrement eza nango pe base to ko pe son pe comme raison. To beta calcul na encadra David tango wana nyonso azale na Zamba. Molimo mosantu. C'est que to zonga lisusu na molimo mosantu to senge pa Nzambe asunga biso to beta musique pona osepelisa mutu te. Tu écoutes les chansons comme ça t'énerve alors? Deux fois ça m'énerve, des fois nayoka ngokara et c'est pelisalitoi. Et ana opeka comparable mutu mo yeminze manzamba te komba Nzambe mekoka na ngona tiana no boya Robino Mundibu. Ah tiana no boyete. Problème ezanine. Je préférerais écouter makolo ya masia ya Carlito Lassa que nayoka banzimbo mususu. Makolo masia wana Carlito na bongo mite. Non. Carlito na bonga mité mais ça na malobo kuteza na kombo ya Yesu. Eti malobani. Lokola makolo ma Yesu masia babaka na sete. Ya makombo ya Yesu. Okay. Sikoyo banzembu ebele o kana sali constant banzembu ya Amina. Banzembu ya Amina. Apparemment pe banzembu Nzambe te. Pour ce totali ba banzembu Nzambe. Eza banzembu Amina. Ya banzembu Amina. Bon na Bible na moi na kombo Nzambe te. Na moi nanga place figuré kombo ya Amina te. Te na lobi nangi loko te na lobi sa banzembo Amina ya banzembo Nzambe te. Amina est en Swahili. Amina elaksi amen d'abord et puis ko amini elaksi kozana kondima. Voilà. Ce ko yebisa ngai tomba lobi par exemple Amina lele elingo laksanine. Amen lele. To Amina boma moto le roi amen boma moto. Amen elaksi qu'il en soit ainsi. Sikoyo, surtout bantu tanga banzembu nyonso tu oba yembela Amina, yana problème moko. On dirait banzembu bango bapekisa batanga kombo Yesu. Soko ye to yana na nzembu ya femme Tamar, Amina boma moto, soko ye bandelti suka ba otanga kombo Yesu te. Soki to ye na Amina sembola loboko e bandelti suka batangi kombo Yesu te. Soki toke susu Amina lele Amina ebandeli nyonso to kote balobi Amina wana batangi kombo ya Yesu te metango ebaluka ekoma ozali Nzambe kumama nde kote kuna baketanga kombo ya Yesu. Est-ce que kombo ya Amina wana tango zoba Amina lele bazoba kisaka Mungu wa mapendo Nzambe te Nzambe ya bolingo Nzambe ya bolingo kombo Nzambe nani na kokoloba na ngape na kotanga kombo te pona oleze bato mususu te na koloba pe tata wonda wa mapendo simoki mbangu wa mapendo eza problème te biso toza na posa ya kombo Nzambe ezala wana Jésus Christ de Nazareth Nzambe ya solo banzembu to bayembeli Amina kombo Yesu ezate mais omona ba frère na ba sœur to we to kangi nzoto to kufi to koti na kata sekete nzoka Nzamba sunga biso. C'est-à-dire bande kotambo sa banzembu ou zoemba Amina eza amen ou bien ainsi dit l'Éternel qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi et jalabe bongo. C'est-à-dire to mega bozonga simato bongisa. Mais tant on compare nzembo akala na oya lelo neti Nzambi un peu le to lebela Nzambi. Nzambi. Na comprendre car que on dirait batu bako mesa na ngona Nzambe tant ya grâce et comme bo mabiso Nzamba comme ne muninga na biso vie na biso coin nde to salaka kala na ba Yesu muninga malamu Yesu muninga malamu eliko lo batele kwa za muninga malamu il faut au manquer respect le ko la boni asa muninga malamu matikali na âge na ye atikali na grade na ye pesa ye respect pesa ye lokumu asa muninga malamu par rapport ya nini tanga koma muninga malamu ezana ba moment oyo ozalaki na pasi atiki yo tazana yo muninga malamu okweyaki atiki yo te azana yo muninga malamu okweyaki atiki yo okweyate atomboli yo muninga malamu mettons na ye ko senga yo eloko il faut na même ya yo
oza mukolo oza mokeli na meme ya na ndenge sengeli teke na ya na ba divagation de tolobara a vietanga boro vie boma moto vietana temporiser la sœur Tamar azana na idée ya bien intention ya bien mais ndenga yeko sengelele panzambe yangote. Vous voulez dire quoi par là? Il faut que le musicien ait les encadreurs, ou bien il faut pas qu'il y ait certainement, elle a aussi son arrangeur, ou bien censure et ça soutient la musique chrétienne. Pour ça, tout le monde me dit c'est comment encore? Goût, hein? Ce qui est goût, ce qui est bon, ça quand même na censure na bango moko en tant que chrétien d'abord. En tant que chrétien, il faut otala ou analyser ma parole. Il faut parce que dans le monde est-ce que bêtise ya solo côté na musique chrétienne. Oh. Wana soki tozotika ekoya. Biloko to banga na mukili. Ekoya na musique chrétienne. Frère Patrice Ngoyi Musoko Holanda ko ebiseni par rapport à makambo. Frère Patrice oza doyen oza yaya bien que plusieurs choses yo mo pe au télémélara na passé yango yo koma nango makasi du genre dans le passé au télémélara seben yango yo koma nango makasi lelo kala papa Patrice a télémélara ba vente ya ba CD mais lelo yemo akoma nango makasi eloko wana elongo leo na bonzambe te oza toujours na bonzambe ba seben au télémélara yango oza nango makasi lelo. Alors révolution, évolution, modernisation et ça là toujours na musique. Lokola mokonzi, lokola papa, to sengi na yo, zonga, beta fimbu zongi sa bampate na nzela et rosala malamu papa. Ndengo lobaka na yo, ndengo lobaka wana ezalaka malamu. Siko toko kosuka na kolobate, beta fimbu to zonga na nzela et rosala malamu. Onde ko moi c'est ce nzembo wana nzambia selon yo na kilte ko beta place ni. Na Kilt Nzembwana c'est une très belle chanson. Na Kilt il faut betaka tant bob meka ben instrument. Tant ça balance ab instrument to meki ngata. Nzambalu zezela ya badara ya mangengenge. Amina boma moto, amina telanga na se micro 1 simbi. Bon, toke na micro 2. Amina baboti obeliza, amina boma moto. C'est bon, meka tom kuna. Kudu. Photo meka angwara neteke pendant les cultes pendant ba moment et supplice oyemba yozalinza rambe na mawa ngana tato lingolu na yo krikichiji kinju amina boma moto obomi biso na moral na atmosphère et et culte nie fouki kufi namba siliki allez ba ange ba bandi des ordres de l'église tant de la grâce ezoko sabiso mingi. OK. Tant de la grâce ezoko sabiso mingi. Sera kalo sentir penza likole fonga mi mabele fonga mi bodindi. Ba frère mo ba on ensemble na église kingandi balimwa. Pona nini? Mais so la nzembo wana bien. So olongo la ka ba impolitesse wana lobby. Oko remplaçant maloba monsieur bimi na penze mukitoko. So na longoli ben. Moi benze mo so bat bo beton bat ba so lela. C'est que ngoyo nzambe peza likolo nzembo. Te bato mususu omona alelaka aolela nzembu te mutu yana nguya aolela neka po kanisa na tiki bana na eloko te na ndako nzambe sala posoki na zongi to lia quelque chose. Eza na ngoteke remamtiza na kati. Yan banzembo kala yango tozoloba banzembo kala yalaki na feeling na mayele ekoza na oka momoko ezo bandela kaka mais tango ezo bandela nzamba ozalaka na kati en boucle nzamba zo salaka ka na biso donc to senga tozonga ka na makola ta wana ya na nzembo mona zo sepanga pe kala yawe bomangai wana kutena mikunga ya kintwadi wana izakuba kantiki tilelo molimo nanga mozwa kimia nasalela yo na bomoi nanga kolo Yesu bombanga kolo bombangai kolo bombangai na nzela etondi nzube pona koma na mboka na yo ya bule ya kalaki moyo ya kusadidiko ya kumvwenzelenge yenzambia me kutsabafwa kupasinge na dota tamwela bitambula boloko nanga pe morosili minyololo nanga pe mifungwami tikana kumisa nzambe ya mawa azongi singali susu homotema mwaye sikana uta ozomona nzembo
azokumisa kaka nkolo motema na ye ezokumisa nkolo mpo azongisi esika awuta nazosenga nzambe azongisanga esika na wuta na oyo asusu vie boma moto na motema na ozongisanga opechi na yo ondenge nazo imposer c'est de l'impolitesse. C'est de l'impolitesse. C'est de l'impolitesse. Tout le monde qui makambo impoli na banzemu na biso musique chrétienne tout le monde makambo impoli. Et makambo impoli. Makambo ya Bertiz. Makambo salité. Tout le monde la musique chrétienne. Musique chrétienne ya musique eza scène musique oyo. Ezotel sabatu bokonza likolo musique ezoko sabatu lola. À travers musique chrétienne milima batu belé ezobika. Et ben ndebo Kariso c'est première partie émission nationale. Je crois que tu attends tout me ko analyser sous na deuxième partie mais likambango ya Madebo na ndeko na biso Kyodo ba sextape wana estala kyonde. Eza vraiment passé na ba côté nyonso tout. Eza pasi na ba côté nyonso to eza pasi na ba fan ya Kyodo eza pasi na mwana ya Kyodo fan ya Kyodo moko bwazala quelque part atala bwe amoni Kyodo olia mona na teni na ya scène amoni na kibuye na kibu Adamu kolinga ye ekoma na mwa doute ekoma na pasi e apasi pona mwana ya Kyodo tanga akena classe baninga na yeba na classe ba bien tata na bino to mona kiena kibuye et bomi psychologie ya mwana eloko ane etika la mwana eza pasi pona ba artiste nyonso tu o bazo se laisser faire pona mbongo eza pasi pona bandeko nyonso tu bazo zwata na bango ya koloka biso kotikela biso mitakala na bango totalaka eza pasi pona biso ba tutozo kima mbango tozo sombela ba popcorn totala ngo ndire na ciné tozo senga ngo batindela biso na internet tozo kabola kolokama tozo kabola kibondoki tozo kabola nyonso eza ngo bato bazo rata ko filmer yango ya ko publier yango ndeko moko babi o ba mo ba mi filmer nga tel na mabeni nga sa bango moko ba filmer yo tali na yo mabeni ni osali mabete. Mon frère, ma soeur, je t'encourage au sali ma bête. Ce ba filmer batindi tala. Mais laisse-moi te dire que la Bible est lobby. Oyo amoni bolumbu ya moto sans que azala mwasi na ye. Tant Bible ezolobela mwasi to mobali ezolobela directement na mariage sans que azala mwasi na ye alokami. Au sali no ma bête po tali po ba mo ba filmer. Au sali ma bête popé olokami. Et celle qui fait ses textes et ses films, et puis elle arrive au niveau à publier, qu'est-ce que vous pouvez dire? Très souvent, bateau ba filma eza bangote bat ba publiera. Bateau ba filma eza bangote bat ba publiera po ya la omono tiki chombo mutu moko azui ati. Comme conseil to singa na bino, moi saza mwasi na yo, likangu na yo. Tango za kuna osimbe mutu te lokola arbitre ya simbe la bino bilamba. Dans les bons. Soko za na téléphone no eza po yambela ba appel. So yambuzana téléphone na yo ezate po osalela ba bêtise yango ba carrière ya bato ebele ezosuka dernièrement nalandaki nzembu moko boye bazolo ba désolé pona ba mabe moko mutasalaki mais na kati ya chant wana eza ya artiste moko ya musicien profane mais na kati ya chant wana bien que azosenga pardon et pas ba fan na ye azo se justifier lisusu s'il vous plaît so salaki yango ko se justifier te yaka senga pardon ko senga biso pardon justification na nzembo to le belon très prochainement to moni mai kalamba embi avocat na ngai a se justifier José Nzita zoemba na eko kumba melayo na eko sengo bolimsi na kepa muta mukilite to le belon semaine prochaine on baki to zo tanto sur la noma. Donc tango ozongi pardon liboso ko senga bisote ko senga bisote senga nkolo na waza mokeli na yo to ebi bankolo bazebele okoza nkolo na yo oyo kumbaka yo ezape diabulu ton nkolo na yo ekoza pe théâtre to musique nkolo po yango nde muto tosaka to préféré na okima église ke okende théâtre zonga pa nkolo na yo senga bolimbisi si moyepa na biso ba fan biso bana na yo biso ba yaya biso baleki biso bandeko biso batu olokaki biso batu totalaki osengi biso bolimbisi wa déjà tolokami moi envokuma total biso pe bato tozalaki envoqué ba sextape to boni ba pasteur ba politicien ba musicien ba ekomi mala in vraiment bosunga biso to lunga na makambo quelques dédicaces yana quelques dédicaces je préférerais saluer quelques personnes je commence par Orsens
un pas depuis Norvège et Chati Malembe Tokoko Manabiso Marvi Semba la Turquie Banderonyo surtout Bazuli Bakuya Hollanda Biso Glody Gonda Nathan Kimfuta Emmanuel Neta Kanta Boza vraiment ébélé sauf que citer le nom de quelques personnes c'est oublier le reste du monde Bolimbi Sangai Banderonyo surtout Botangi Natangi Bakombo Nabinote Litzgard Ngisulu ma maman chérie Beige Ngisulu Rita Ngisulu toute la famille Ngisulu Titi nous vous saluons dans la paix de Christ. Je dis merci à Nathan Kifuta, Glody Gonda, je suis à Héritier Khan. Merci à vous. Merci beaucoup à Lévi Cyril Arsène Modabu, les garçons capables, Angèle Kinkela, merci à Ariane Ochesco, merci à Fiston Bastien de FB International, merci à tous nos fans de Kilongo TV. On va terminer par une chanson. Quelle chanson, Lissos? Ça dépend de vous. Motema nanga etondi na bolingwa mobali alandanga na nkunda naleli mobimba nange présente babilembo bolamu Yesu nalingi na kinyoyo bazelaki na assiste na lapidation nzoka kitemo oh surpris Jésus m'a surpris, na Kilongo TV agréablement surpris, ils m'ont surpris. Merci. Merci pour ça. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, Courrier Express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Bisou Kotozane, Maringa 72. Marina 72, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Nakasavubu, c'est la question de Nakasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. Agence Assis. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.